otikala jamais koyokisa soni bayeba talelaka yo belela nzambo belela nzambo benga ya zuyuka benga ya kosala senga ya kopesa luke ya zananu azali fidele bamokili balingi bayeba wapi nzambe na ngai nzambo ya ngai oyo avandaka na lola akabola bibale na biteni mibale akitisa moto utalola baprofeta bal basambwa akanga minoko bangosi ye moto aminei na moto abengali wapongi akufa pe asekwa soki okiti te defete ekotinaka ya basantu soki osali te matanga ekotina ngambo na ngai talanga mwana nakomi na suka liboso mai ya monana nsima na nga mampinga ya falo moyoki losambo tozongi na yo otikala jamais koyokisa soni bayeba salelaka yo nzala ya minene nalingi namona papa fongola talola nokisaka mvula yesu longolanga soni papa yebisanga nzembo ya sika En ce jour mémorable que nous sommes là pour célébrer et fêter à l'occasion de l'anniversaire de mon oncle Bernardin Lokwa Gambouana. Il a totalisé 70 ans. C'est le baobab de la famille Mboyo. C'est pourquoi on est heureux. En tout cas, on est là jusqu'à X temps. On va fêter, on va prendre un petit coca, on va prendre de l'eau, manger un morceau de poisson ou de poulet, je ne sais pas moi. Mais sinon, on est dans la joie. On est vraiment dans la joie. 70 ans, c'est pas peu. Ça se fête, ça doit vraiment se fêter. Merci. À plus. L'église est à l'heure auquel je côté à Bernadette, au côté du Bakou anniversaire. Je sais pas. Ya Bernadette azotungisa ma santé eza bien te asali eloko moko bien baninga basali bien bino mpe bandeko osali bien anniversaire ekonsole ata ye kokokisa bamulu oyo akokisi bamosusu bakokisi yango te toza na esengo makasi topamboli ye nzambe abikisa ye nzambe oyo aza likolo ya makambo nyonso abundela ya Bernadette abikisa ye abundela ye azala ngambo na ye nzambe wana azwa kaka lokumu kwa moni moko lelo amoni se lisusu koleka ayeba ye mpe nzambe abundela pe ye azala ngambo na ye binyemine nyonso bayokufa na soni oyo nyonso baka contre ye bayoka soni yango nakumisika nzambe kandi omona ye ande mama oti oloba nga mpe na ye oloba nga na nzambe ambolo eza représentant ya sami vibo moko biso bana ya Arma Wasi président na biso fondateur Arma Wasi yende moto atindi biso awa biso bamembre ya sami vibo moko toya komi se présenter awa lelo eza jour papa Bernadette abotamaki yango toye consiste lelo awa akokisi 70 ans d'âge yango toza na esengo mingi ya koloba te papa Bernadette Lokwa joyeux anniversaire papa longue vie Soufflez gâteau. Soufflez
biso mpe basantu toye na loyembo Kembo, 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 ah Kembo, 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 ah Kembo, Kembo, kolo yesu tolimine, ah Kembo, 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 yambo basantu toye na loyembo. Sanjola, togo sanjola, lelo togo kende te toko lala wai. Soki tomo ekotana, etana nango. Kapona Yesu te tozo yebule konoka, enoka nango. Kapona Yesu te tozo bina wai. Soki kaka ekobeta, ebeta nango. Kapona Yesu te tozo yema wai. Kolamo sali papa toko bomba te toko natola. Mona Yesu toko bina we. Lelo mutu te kolima we kona ya Yesu. Lelo mabine kotoka we, kotoka we, kotoka we. Binabas, binabo, let's dance. Binabas, binabo. Bouger, binabas. Tout le monde. Il fallait boya tout kutana et on a aussi plus envie il t'a vu tout kutana moi j'ai quelque chose au théâtre au anniversaire tu sais que tout kutana les soucis c'était ça mon souci mon bougeon mon kalaté tout kutana soucis tout kutana kala tout kutana kala c'est quoi ça dit fallait tout sur la mine voilà mon souci tout sur la carte Sabrina Samina na mona ina mbandaka na matanga kande na kataye tango akenda operation wala kana kendaka na makambo ya vaccination ya Ebola vaccination prophylatique baopere ye nabengi mpe ye bien na telefone nakenda kotala ye toke biko tokenda toke luka moyen ya kovaccine kuna 2023 na mwani nakende mbandaka banda le 10 janvier 2023 winner nani bapaterne bakomplikaki Bon,
toye on a cadre ya kotala vient na biso. Ouais, aza vraiment vient na biso, formateur, encadreur, aza papa pour tout. Ah, il maîtrise beaucoup de choses. Tu évolues qui na 100 vies, bon moko. Alors, et salitan à Belaki, yango tozui makanisi tokutana na ye comme pesa une fête d'anniversaire, to profiter oya en groupe, ya biso à 100 vies bon moko. Nde toye kopesa kota lisusu vient na biso. Alors topesi président Armand Wasambote na initiative azwaki a contacter moko na moko pour azong se susu elengi wana et nous sommes vraiment très contents, ça nous fait du bien quand tout le monde papa tozana yé et papa souvent azwaka biso comme bana na yé comme master na yé, on parle de tout et de rien, to sololaka bien, to sekaka bien. Alors vraiment nous sommes dans la joie de se retrouver encore na pokwa lelo. Vraiment na mbote na bandeko nyonso oyo baolanda biso na temps oyo toza awa na bana toye na anniversaire na papa na biso papa Bernardin Lokwa oyo nzambe asali grâce à kokisi 70 ans donc 70 ans. Vraiment c'est pas facile. Alors c'est un vieux oyo atika biso balekite na ba makambo nyonso na ba programme na ba association toye na cadre ya association na biso sans vie solidarité des amis de Mbandaka ville oyo président na biso eza Armand Wassa biso ngana za vice président et puis na bande commission vraiment toza belé yango toye vraiment to fêter ensemble avec notre vieux bwana papa Bernardin Lokwa. C'est un bon papa nzambe apesi 70 ans na abaxé les sous mikolo tomo nakaye parce que tous a besoin de conseil naé. C'est un sage aussi vraiment eza esengo mingi. C'est votre bien-aimé le pasteur Patrick Nze nzambe vraiment azala na biso nyonso toza vraiment na esika oyo pona kosepela na papa na biso Bernard. Joyeux anniversaire à papa Bernardin. C'est moi Henri Kaelia bana ya samedi bomoko. Tout le monde qui papa na biso tozaka na une association papa Bernardin a kokisi mibu tuku sambo donc 70 ans d'âge yango to sepelaki to ya awa to souhaiter ba joyeux anniversaire to na ye ensemble to sepelisa papa na biso malgré santé eza kotungisa ye mais to sepelaki to sepelisa papa na biso tous en aillent ensemble. C'est pourquoi tu as souhaité un joyeux anniversaire et puis tu as souhaité une longue vie. Zamba pesa ebo moimolaya pesa une santé malam a pesa une zoto makasi pour na lokumu na nzambe.
Koma watu. Seigneur, merci na bomo ya papa Lokwa Bernadette oyo bateli oyo protégé. Totondi yo we ebele bakufi ebele na tango o bazana bomo ite. Mais Nzambe yo ndimi o bakisambula moko ka bénédiction, ezala mbula moko lipamboli, ezala mbula moko makamba minene Nzambe. Mbo na Yesu Kristo azali mwana yo de tubiso bastolobi. Amen. Amen. Je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Voilà, c'est ça. Amen. Nom des ancêtres qui nous ont laissé le pouvoir. Au nom de toutes tes petites sœurs, toutes tes petits frères. Je rajoute encore une fois la longévité dans ta vie. Hein? Que tu vives encore, parce que nous, dans notre famille, nous n'allons pas pleurer.
on ne va pas pleurer. Personne ne va mourir. Je le dis au nom de toute la famille Moyo Michel et Gabilé. Une longévité, le vie et puis le bonheur et puis le meilleur. Que tu continues toujours à bien gérer ta famille. Nous sommes là pour à Pambolayo, ya mingi kole yamba yango kamate yango zala po toza na posa na yo maloba na yo nde toza nango besoin maloba na yo nde tu m'avais parlé Herman bozo émerger te Herman je me souviens de ce jour-là papa toko émerger ceux qui ont lobby na ceux qui wana na koloba mingi merci. Grand Bwana a fêté anniversaire à 70 ans. Émotion. Et côté lié Grand Bwana à Léli, ils allaient te comprendre les émotions. Baba baza na photo. Olié Soso, Olié Thompson, Olié Makayabu, Olié Quiz, Olié Kwanga na mayonnaise na pilipili. En tout cas, si vous avez la bière, nyonso tozomela oyo siko gato basaleli Grand Bwana ya 70 ans zamba pambola bayo nyonso basali ke likambo lelo ekoma boye totoni nzambe botoni